Karine Mokonzi a publié photo ya Papouche na ye, Héritier Wata, na profil, na perfil, soki na nini, na lokasa na ye ya Dendo Book, atie photo na ye wana. Pe akomi Mo Papouche, donc papa nanga. Mokilango, en tout cas, eza vraiment elengi. Bolandanga na panza keke, oya kokabola nkeke yango akaboli, oya kobomba ngo mpona ye moko akoki kobomba. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a danger. Donc, Baxam Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Karine Mokonzi a publié photo ya Papouche na ye, Héritier Wata, na profil, na perfil, soki na nini, na lokasa na ye ya Dendo Book, atie photo na ye wana. Pe akomi Mo Papouche, donc papa nanga. Mokilango, en tout cas, eza vraiment elengi. Bolandanga na panza nkeke, oya kokabola nkeke yango akaboli, oya kobomba ngo mpona ye moko akoki kobomba. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote ba oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nanga mpona kobanda liboso, mes sincères condoléances na bandeko tu oyo bauti kodinda na nzela ya Tiriki na Grèce, na kati ya masuwa wana to na kati ya eloko oyo ekatisaka bango. Pe nakumisi Nzambe na ndenge misusu babiki, pe ndeko na biso pe ya mwasi Cynthia Wadol aza toujours bisika azalaki en bonne santé, azali na biso elongo. En tout cas, faut kokumisa nkolo ekozala malamu. Cynthia Wadol akutana na Christelle Kabeya bavanda ta ndako moko ata rando ya li, mais bakoki kovanda ndako moko. Bon, Karine Mokonzi a posté photo ya ye moko Papouche. Pona nini? Parce que ezazali mwana azoluka papa na ye alimbisa ye, même bakozonga ndenge bazalaki te, mais ezali signe ya kosenga bolimbisi. Pona kanisa mikolo eleki bomonaki akomaki kozongela malembe na ba émission kotanga kombo na ye. Mais liboso tango papa Kulutu aliaki ye mbuma elengi na Hollande pe na Deutschland, akomaki motu makasi, atikalaki kotanga kombo ya papa na ye te Papouche. Mokili mobimba biso nyonso tomonaki ke Karine Mokonzi na papa na ye Papouche na ye Watanabe baza na mbilinga ekoti, pe tomonaki akomaki kaka kokumisa papa Kulutu. Ti lelo azokumisa papa Kulutu, mais azongeli deja banda jazz ayaki, banda batamboli na jazz kotanga kombo ya papa Kulutu malembe. Elingi koloba jazz na seleyo to bato mosusu
bapesaki ye mwa mateya ke papa azakaka papa. Yango wana Karine Mokonzi asali mwa pa po ye mutu aza mwana fo amikitisa epai ya papa. Même ye Karine Mokonzi aza na raison, même aza na tort, faut toujours ye mutu akokitisa liboso ya papa na ye Papushi. Sikoyo tozozela Papushi réactionne soki ekozala ndenge nini. Po ba réaction ya ba fanatique ya Karine Mokonzi batie 5e vitesse. Ore batambula tana. Ore bachata kwemo to batambula na 2e vitesse. Bango batie 5e vitesse. Bautaki kopupula ndenge moko ya kosakana te. Papushi papa oya Karine Mokonzi. Oyo Karine Mokonzi atie photo na profil. Pe batu ya papa basi bamoni ndenge bafanatique wana batie 2 vitesse, 2e vitesse te me batie 5e vitesse na ndenge ya kopupula. Sikoyo nyonso wana ntango papa akomona yango na kanda oyo eleka oyo papa kulutu akomaki mutu makasi akokaki meme pa koyemba nzembo ya papa leki na émission ya papi mboma to ya nani wana elekaki na Congo. Bakanda ebele ya makambo oyo bino boyebi te oyo eza ya kobombama na bafanatique na ye mosusu batie mbala moko 5e vitesse bapopoli ye kopopula. Nayebi te soki ti lelo bazokontinue kopopula ou bien bakokontinue kopopula po ti lelo bavideo ya kopopula eza nani. Nayebi te soki bakolongola yango to bakotya mosusu po ye moko Karine Mokonzi abandi kokumisa Papushi na ye. Bien sûr azosala ye promotion te, azosala toujours promotion ya papa Kulutu. Bien sûr papa Kulutu banda saliaki mbuma elengi na Hollande, alandeli yango na Allemagne, alie mbuma elengi. Sikoyo azobeta na ye kara. Karine Mokonzi azosala nyonso mpona papa Kulutu, me papa Kulutu azosala eloko moko te ni bato na ye, kasi bazoloba ke na bato na ye oyo bafanatique ne balobi mutu moko alobi papa Kulutu akosala kaka eloko. Nzoka Karine Mokonzi ye azosala eloko mikolo na mikolo, ebongi mpe papa Kulutu abandosala ata ndambu na mikolo na mikolo. Sikoyo papa na ye Papushi Héritier Watanabe aye na poto batuni ye na tedi soki na Katenda Keli boye Keli Katenda soki na prononcer mabe me boyebi émission ye moko papa ya Karine Mokonzi asali. Keli aninga tuna ye makambo oyo esoleka ayebisi ye yo na ingambe na yo telami liboso na nga ngai na mokeka ko omoni naza pembeni na yo naza na charge ya koleka 40 personnes par mois akipaka bango. Alors sikoyo makambo ngo tuna wana eza makambo moko bino fo boyeba ekoki kokitisa moto to ekoki komata. Elingi koloba Papushi nanu ayebi teke mwana na ye Karine Mokonzi abanda kotanga deja kombo na ye to ayebi epui nanu amoni te lelo Karine Mokonzi aposte photo na ye to tango wana nanu basololaki te. Me ndenge nazoloba na bino boye tango mosusu si basololi me Karine Mokonzi aposte ye. Donc elingi koloba Karine Mokonzi azongeli papa na ye me azozela accord soki papa na ye akolimbisa ye. Soki akolimbisa ye même akosala so promotion te me azosenga bolimbisi. Yango wana toyebi ndenge makambo yango ekokende te. Kasi mpona yaya na ye sere na ye Miriam Mokonzi toujours Karine Mokonzi
soka poste bazolia na Charles Kavulu loso oyo Charles alinga kolia mingi bakomi wana kombo wana bazokoma wana basokisi soki na epave voiture soki ndenge nini mpona yebi ke Miriam Mokonzi aza mokonzi aza epave te mais Caroline Mokonzi na yaya na ye nanu babongisi te. Caroline Mokonzi na yaya na ye nanu atie signe moko te oyo ezolakisa ke bakobongisa yaya na ye mpe kota azali nanu atie signe moko te soki bakobongisa. Mais tonto Aaron na telefone na ye mosusu ya mibale toujours na WhatsApp na ye bakoma Media Mokonzi. Nayebi te tonto Iron Mokonzi soki ye mutu akoluka abongisa entre Caroline Mokonzi to na Miriam Mokonzi to ekozala ndenge nini. Na yango wana nga lokola nalingaka rando lokola rando eza bu nazolanda kaka makambo yango ndenge ezokende mpe nakoka koluka na bino tokabola bilengi ya rando o rando ezali eloko moko kitoko. Rando ezwa mapamboli, rando ezwa lokumu. Nasukisi awa otikala malamu. Ciao. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zawana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.